balobaka clairement que Fally aleki depuis Wendo ti Rafiki Madjabou Rafiki, donc Fally azali nickel est contestable c'est là bangonde balobaka bon le blog na ekomaka na matoyi na bino batu ya clan wenge batu ya Koffi Olomide aussi ça to moni logo na simia isa génique na pesoka démonstration ça to ito komona nzemo moko enyaka bibi yaki et ça combien de mois elimwe plus de 4 mois 5 mois elimwe mais siko yo banda koloba depuis ba Luambo tilelo mais yebisanga nzembo nini ya Fally ya kala o ebetaka chaque jour bato bazo senga ngolo kwa banzembo ba Luambo mutoro kwa kisinjora aleki na TV apesi message bato pe bo capiter donc kisinjora yemo azo la xazana o dinosaure ndeko Christopher mwana mwasi ou bien mwana mobali azo yebana nanu te siko muto azo yebana position azate akopesa bino message ba congolais bokolanda ete auti Paris ayeka na ba couper ya minene mwana mwasi akoya mwa robe mwa talon mwa boye muto auti na Paris elongeze changer te ezaka ba kwanga on dirait ba mamo basaka na kanluka. Retrouvez-moi ici pour le déroulement de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. C'est Chris Bouanga sur Trace RDC News. Je vous invite à vous abonner massivement et nous allons vivre ensemble ces moments inoubliables sur la chaîne Trace RDC News. Toro Zalabiso nyonso na bandroit chaud ya Kinshasa. Toro savourer na bino ba match logo la kaboza na Katia Stade. Alors pour ne rien rater, pour ne rater le côté, allez dans notre chaîne YouTube, s'abonnez-vous massivement. Trace RDC News. Et désormais appelez-moi les big man de la presse congolaise. Et je vous remercie. 1m79 au Nzamba Sunga Popé Sabiso ba o tozama grâce à Rosalana et je suis bien là votre camarade, votre ami, le big man de la presse congolaise. Oh, Tokobeta lelo sur solo ya musique congolaise na moko ya ba invité nanga tozana sur le plateau. Quant à moi je vous dis déjà merci et bonjour na bisika nyo surtout bozibiso bandeko o bazali banda ya mboka notamment Kenya, Afrique du Sud, Zimbabwe, États-Unis d'Amérique. Quand je parle des États-Unis d'Amérique, je vais directement maman Grace Lumingo na quatre États-Unis. Je te salue aussi maman ainsi que na Paris avec notre pressé manager qui est Isaac Parker na Pesho Pembote sika ozo Landabiso na minute oyo na kati ya espace London nazomona maman mosakoli ya kilo na espace London. Je vous salue aussi maman nazasi que to passer ba bon moment na invité nanga oyo ezali mes analyseurs. Bonjour papa analyseur. Bonjour ndeko. Bonne santé. Santé PPRD ne tolobaka PPRD na lobite ke naza muta PPRD lingi ko laksake PPL. Donc santé PPRD pour na mboko PPRD soko za muta PPRD foza la ndoki pour PPRD tikeli biso mambo ebele. Donc PPRD na pesi batu nyonso ba bonne année na bango ya 2024. Babi 2024 eza na système fentaka baraka. Donc tozo koya déjà na système ango tomoni président Senisia bandi ko mema biso na système fentaka baraka. Aye na vérité après akomi ko teka na ba député akomi ko sombela biso ba député ya ngwa tobia nemoko ya mabe nemoko ya mabe soki nazolo ba même langage na réalisateur nanga tokozonga na régie comme ça tomeka kolanda spot ya oezali ya chaîne na biso Trace RDC News après nde tokozonga pona ko continuer ma solo na biso. Retrouvez-moi ici pour le déroulement de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. C'est Chris Bouanga sur Trace RDC News. Je vous invite à vous abonner massivement et nous allons vivre ensemble ces moments inoubliables sur la chaîne Trace RDC News. Toro Zalabiso nyonso na bandroit chaud ya Kinshasa. Toro savourer na bino ba match logo la kaboza na Katia Stade. Alors pour ne rien rater, pour ne rater le côté, allez dans notre chaîne YouTube, s'abonnez-vous massivement. Trace RDC News. Et désormais appelez-moi les big man de la presse congolaise. Et je vous remercie. Retour na plateau na biso nande ko na biso analyser auto kota mbala moko na kati ya sujet toko beta ba masolo mingi ya lobela ka faire rigoler Jésus Denias Mystère Lovalova le padre de la musique congolaise et l'impérateur de la rumba congolienne papa Hervé que je salue aussi en passant ainsi que Freddy Marcaouz ya Marcaouz bon retour au pays ya Ilous Wakwetu Ninkwela Moyo beaucoup de salutations vraiment et sans plus tarder, Tozobana déjà, papa analysé, récompense ya Stade des Martyrs.
parce que tout le monde a comment se donner dans stade de Martyrs pour la réussite il y a les 24 dans stade de Martyrs mais après on a peu au bout la circulation. Pourquoi au bout de la circulation, batu bakoma kololayo trop vis-à-vis que au dopé ce qui énergie trop et à retour faire rigole la récompenser oté. Au rolo banabiso nini pona récompense na yo na pona mambo stade de Martyrs. Bon, omoni lelo batu bakanisaka bazoka saka mutu soko sali malamu faut ba pesoka mbongo, faut ba somelo mapangu te biso tozo sala makambo wana na beach. Omoni stratégie yokolo ba kututeke ndenge nini osali publicité et stratégie nini obimisa po bokoma na monde modèle ya publicité bomema wana. Tu comprends? Oh ya BK to sangisi brasserie de Kinshasa ya Paul Muntu to sangani na biso bagolo na stade esali dio osombi billet ba pesio enekenu bien Guinness. Donc, on a des stratégies, on a posé à la fausse à la sava. Mais où t'as gagné, on ne pas analyser le monde de Tosangisa. Dans le but, il faut pas jouer Mosé. Mosaïa, tout bak c'est équipe Kola, Mosaïe. Mais bah tout va être Mosé, ok, ça zalaga. Azaï mouta BCBG. Mais na BCBG, le Kola, bazaka ba combo ya ba fanatique ité. Nenge biso tozaka ba Gaulois, na ba Wangila, na système wana yango moni, tozalaka na ye. Publicité les gars qui bien. Souci na la publicité zalagi nini. Et zalagi ke ba Gaulois, na ba Gauloise, na ba musicien, ou bien na mokili mobimba. Et stade de Martyrs à la plein, ce que comme plein, ngai place na sepeli na kozela esu mbongo te. Ce que salaki ndambu, place na zalinde na kozela mbongo. Mais le stade de salaki plein, et c'est mon anga nyonso yangona, tous les Gaulois, batu nyonso batala bien analyser, venez jeter les billets. Somba billet na yo na 3000. Bakopesa yo eneken ou bien gin. Somba. Donc on a babiloko wana nyonso to yeki na onako bina. Ba monake mobali ya 3 mètres ou bien ya 2 mètres. Azo bina, azo koma na 1 mètre. Vous comprenez? Mais stratégie wana, il faut que batu ebele orie ya kotiaka makelele. Bon, nous avons une stratégie à la publicité. Là, on a fait la sali publicité bien. Tu sali bisotou. Tu sali bien. Moukwa Tombolo, Gouve les Gaulois, analyser, Tracy Aleza, Petit Nanga Liverpool. Tu as sous na banani. Nanani sous. Petit Nanga les Padra. Vous comprenez? Donc, batu tout wana basali eloko. Récite nango pe pesami. Vous comprenez? Play pesami. Et ça nous contre rendre ya biso. Batebele babako Mose bapese Mose batu bapese kareza beka brasserie de Kinshasa. OK. Si je comprends bien pas. Mais si ko ba mona ki analyser mo e bapese kareza te pona banda déjà ko sala na bakar. Souci na ngayo yo bino bozo kanisa bapesa ngate. Nga souci na ngeza ki stade de Martyrs et tonda. Donc le tondaki c'est que na jui salaire ko le quand même mbongo ko le quand même mutuka. Moi si je comprends bien comme tu appelles ça qui musée qui ningu voiture. Yo jusqu'à présent aux voitures tu sais que musée qui ningu a gagné plus parce que musée qui ningu a se retrouvé na voiture après le 24 mais yo se retrouvé na voiture. Pourquoi ça la mituka mais ceux qui musala oyo sala qui ba foutele lui en côté. Ici ko yo mi kana ndenge nini. C'est que pas faire ça ne va pas. Te omoni et là on a lobby kolobate que musée qui ndingo a gagné ato yebisi musée qui ndingo boire oyebi analyser ndé na telemi boy o yambango tuna nga ba question nyonso mokili na yebi et puis sous biso ba kolo idéologie ce qui lelo batu musu bazana be style biso dolanda ba zacle ba petit na biso pe ba landi biso to ye na monde azologie no poto vendre sa tiempo gano. Donc ngai tango nazo sala yango na comparer na bateau to sala bango publicité te. Bateau to sala publicité ba yebi mutu na mutaza na qualité na ndenge na quantité. Vous comprenez? Biso to za insilanable to sala ka to bimisaka bato. Mais ba misu ba koyelo kola mupepe bakei. Mais Mose to bandani depuis kala na nzondo. Président ya Léopard ya tongo depuis kala. Ba yibage pouvoir bata ba bendage makolometi a récupérer bornaye. Vous comprenez? Na ba façon na koya ko lobate mozazi te ngana banda kare kala na banda makamu. Mutu moko te pa ya faire soka zwi mbongo. Ayaka lobi na TV ke te ba pesa ki ngambongo. Yo lobi kasi mozazi zwa ki mbongo ngana zwa ki lupango. Po yo lingi to loba. No bongo. Siko lupango na kare ni neleki. Vous comprenez? Vraiment parce que vous évoquez un peu comme Zakari Bababa ça comme modèle na yo oyo zwaki comme idéologie à travailler.
tout le monde qui déjà Zakari na bana wenge ba bebana vraiment comme jamais possible mais accueilli plus loin a bandi kutu ko finga ndeti faire a fingi pa ba capacité l'intellectualisme à faire à traiter faire d'embourique à traiter faire azama il était façon à classe mais entre temps Zakari mutalakisi bino idéologie oyo yo ozana ba propos ndeni no yambaka ngona ndengeni bon omoni lelo foko sala katango batebele ba ya kona sali analyse moko na ngonga yo nako sopana te ndenge batu nyonso bazo sopana omoni erreur za na Zacle alingaka toujours à la page bozo comprendre sikoyo lokola zangaki lare ya transport esengaki petit moko ya leader ou bien masa na yo bien boye ba meme na poto ba meme na poto na concert ande kona biso fali de compte que Zacle akosimba micro akopresenter ndenge salaka kawana ba tiete concert ebetami e bandele ya concert ko betami ezaki na impact mais tant concert ebetami impact esili siko Zacle atali alobi ah na makambo yo na ye poto na na succès te fona sala nini pona za na succès makango na ye o azakane na poto abosani affirmer mwana na ya pese mbongo nzoka makango na ye ya kasi aza gauloise ale banda ko finga ba gaulois siko na make o na moni Zacle ndenga bana ko beta ba place o beta to fa de Zacle za muta Hollanda te Zacle olinga to fula ye so tozo répondre to ko fula ye yango moni to ko fula ye ta bana ko lukaza na la page siko lokola zaki à la page te yango moni a lukeli po ebike na minute o so lingo tumbola ka ba gaulois kaka siko na minute o zo minduki na yo ya ndenge na ndenge basa o comprendre vraiment mais après album Union Sacrée Union Sacrée tozo benga album ya Union Sacrée Dynastie et bimi mais tozo retrouver vraiment sans wana kaka te album sur le marché ezadi à quoi tozo mona bino ba communicateur ya faire rigola promotion na bino eza tellement assez concernant Dynastie c'est bon vous préférez beaucoup la Zakari mais fallait au moins s'intéresser dans l'album où eza bino Dynastie non zelana ebisayo omoni musique lelo bato bayeba na musique te moni ba musicien minene lokola ba faire akovanda ka te à côté studio abimisi nzembo asali clip te faut producteur makamyo c'est pas producteur il fallait omoni soto beti musique na biso Congo il fallait promotion e bandelawa mais producteur abanyango libanda mboka kuna nde yazo sala promotion mbongo ya pesa ki fere pona ba ndenge ba yembi ba mise fere akokozwa ngo te azo ya chango so na promotion na kisasa c'est que ako gagner loko te azo sa azana monde business te et sengi le même producteur wana nde aya ko sala biso susu nani nango a promotion na kisasa na ba chaîne na bani biso tolekaka mutu nyonso apesela kango et puis sur c'est doane bike ba pesa ordre na ba DJ ba beta ngote ba futa bango mbongo oyebi yango te pa ya bato afali oyebi yango te ba pesa mbongo mais parce que vous avez pas na fali na lo ya DJ immeuble ayebisa biso DJ immeuble azana yolo te ba pesa biso mbongo to beta ka Dynastie te po eyokana bon cette fois-ci OK César baza libanda pe ya mboka po tozana pool 1 na pool 2 to komina ba OK c'est mi ba to komina ba pool mi ba lo OK c'est moko tant tozo vanda tozo préparer pour bato ba oza la biso na Paris bato ba gene oza la biso togoya wana na affaire ya ko chadate togoya wana vraiment mais pour na précision détail a ozo wela koloba ke non tozo komina d'orchestre monsieur aux États-Unis mais bazonga ki déjà moi je le félicite parce que mutata moko kimite tobo tokuta na susu na système ya wenge El Paris na wenge El Kinshasa malheureusement na bon service oh ya bandeko ya zapemi na faire ba shawal gola ba limousine en tout cas félicitations à vous bazongi ma équipe au grand complet mais quant à moi je salue déjà Geneviève Loutete la future juriste je vous salue là où vous êtes Cornelia Doussi du 20 na pese mote mais oza robeta kaka lisolo ya date le problème pesande yango wana botiki ba marque house 2 mois na États-Unis baninga msu bazaki basali ba tourner ah ba ekozonga bino so bokutani actuellement mais bokutani jusqu'à présent date izati kisi nzora lobi na apesa ki mot d'ordre à lancer défi lobi soki boza na date bocha date poto mona yango pe bokende kobeta na poto po fallait redémarrer qui déjà poto azongisi déjà poto mais jusqu'à présent bino boza na date te concert ngo bokobete wapi na salle de fête to na mariage ya moto bon omoni maloba batala kape muto akopesa maloba omoni mikolo yo
tolobi ke so tolobi to banda kofinga bato to bima bazoba lokola bango moto lokola Kisinjora aleki na TV apesi message bato pe bokapite donc Kisinjora ye mwa azolakisa aza na dinosaure ndeko Actofor mwana mwasi ou bien mwana mobali azoyebana nanu te siko moto azoyebana position aza te akopesa bino message bakongole bokolanda ye te bolande te mwasi soko aza na zemi bomoni deja zemi ekomi monene bino boyebi mbula date akobota te bokozela soki akei akoti échographie nde bakoyebisa bino aza na basemeni boye omoni bandule toza nango na Paris lelo nayebisa bino ava bakale date basalaka contrat fere nana signé contrat te soki asigné contrat nde na contrat bakalaka date na jour na heure sikoyo ndenge eza na concert deja ezali mais nanu asigné contrat te soki asigné contrat ezala Paris eza na basale ebele ata tobeti na restaurant bango babeta na barestaurant ata tobeti na wenze ya tondolu bonde to ezaka place ya kobeta boni lelo na Congo tozalaka na musicien moko lelo bato bacomprendre musicien lokola Fally Ipupa soki ake abeta place azalaka na succès place wana efo beta soki abeti kaka concert ma place abetaki elimwe image bokomona te concert impact te elimwe kaka kwa molinga likaya mpona nini manque de communication aza na bafoutere na communication ye moko pe manque de koyembasation live 0/80 gauche na gauche ya Fally batimbela ye bayokanaka soki concert ebandi so ya meka koyemba muke bango basisi nze po bayebi ba demi to eza ba orgame eza akoyemba libanda akobeta biloko moko akosekisa mokili biso toza bongo te Kisinjora soki alinga tuna biso date aya na okese to yamba ye to tala soki akozala manager to aza na okese na biso Kisinjora aza nani akozwa programme na biso okese te akotuna aza nani aza mutu te aza kaka mutu simple boye soki mpe mwana mwasi soki mpe mwana mobali bino bato boyebaka soki ayebani soki ayebani moto awuti Paris ayeka na bakupe ya minene mwana mwasi akoya mwa robe mwa talon mwa boye moto awuti na Paris elongi eza echange te eza kaka bakwanga ondire bamamo basalaka na kanluka yo kobetela biso lisolo te soki alingi azwa programme ya badate na biso bato tokopesa bino me biso toyebisi bino ti sikoyo nanu tozwi date te na baplace tokobeta tokolakisa bino tokopesa date tokoya te na esengo kaka tobeta toza na course na nani chanteur nini yango na Congo affaire akobanga aleki fere na oyemba. Vraiment, quand on parle de la musique congolaise, nous voyons directement Ferregola comme le moteur de la musique congolaise et surtout la rumba congolaise en général. Quant à moi, j'ai sali Andy Mr. Crack, merci vraiment pour notre service. To Moussalo Selenga Lobby. En tout cas, Zalagi, dit waouh, Moutao contredire en côté. Mais on a zone on a plateau, on a déjà aspect qui toque comme on s'est habillé. Mais na ochoma mungo lobby rumba so totaliga affaire gola keba esilanable aza. Esilanable pas za na rumba. Ebe esilanable. Na ebité mto ebisa. Kofi Olomide esilanable. Enzulukable. Obi kombo na pese mikolo ya aza na baritime nyonso azobeta. Donc yé pas zali. Ferregola azali, Kofi Olomide pe azali, Tchacho na rumba. Tchacho na rumba, vraiment. Jibem Piana pe azali, Eriche pe azali, Nanisu, Fabrigaz azali, donc bato na ota, depuis qui pe azali pomba. Miel pe azali, Montana pe Montana bobosa na Montana pe azali, na barumba. Vraiment na barumba mais tout à comme on a ndeko na biso moko auti ko zonga ki manike aspect beauté au sentiment non et o lega nango pe na ko mona pe ka aspect na boy na manike pe au sentir terre o kende nango pe bien pas ane pe na jote toyebi omoni na longa na linete bato ba mona bien ba ko satan sous beauté linete analyser mobala de kinta bane elengi ba manike baza soki monde mobimba to tekali na manike mamu na boma ye na bota na mbwa na kozwa mwasi lokola manikete aza na appétit ya mwasi te munoko munene zolo mabe maboko lokola ba baguette luketu lokola ya mbwa do eloko moko tire pa manike ezate siko mobali ya boye muto azobeta ba yoshama moto ya 2080 ngana papa chéri na wuti na kende ozwa manike wana eza lokola ofingelinga mama na ngai soko pesinga mwasi lokola muto aza na poto azobonga kaka te mundela azo comprendre te
mais mutu ya ikomi na mboka malili moyo ezate lokwa beauté ezaka lokwa safu o mutu ndenge nini o mona eta bima ba nyampula awa papa koloba nanga makambo manika ko za mwasi na ngate mamona za nanga ba vadio obe mwasi musume manikete manika za na eloko ezela kisa mwasi azata za na eloko ya petit santé o retire o simba po basi musuba za kataza mabe osimi mwa batu balimisanga mwa mabe la bien osimi mwa liketo bien mwa makamunyozo mais ye nyonso ya mabe mfwengi azana ngote aluka ba docteur basala ye ata ko sa esimba kate nzote kubaka neti yanga ya mobali azana moto tendenge bangala baloba monganza ya moto moko ye tiko moto ezaka te malili lokola mutu bachena morgue bongo ye koyebisanga nazwa mwasi ya bongo wana efona za mutu ba drogue ye mutu azwaka mibali basi ya ba 16 ans mibali ya ba 16 ans ba 12 ans ya ba droguer soko za jeune normal omoninga nena na boye batunde ba otalanga ba misu babala mibali ya mabe na poto ba oregete ba bien analyser mais ngasi ko na linga basi ya poto te po ba tiaka batu panzi likolo bibenga benga zo monote bitumba simba mais so pa linga ninga mikolo na changer eza 2024 na ebite na position nini esalama mais kotangira nga komba manikete dinosaure na mboka ba resistante eza histoire fondée donc manika za na elongiro kwa dinosaure soka ke na frontière Angola ba kondima te congolaise abongaza donc manikete vraiment tomona ki abiso so tolanda ki bandeko oyo fali amemaki na poto ba jour ba chroniqueur na ba chroniqueuse fali amemaki na poto tomona ki moko na bango na kombo ya Jael Show en tout cas bon mais un peu ko excuser nga eza vraiment n'habitude na ngati amekaki ko filmer nudité na ye akei plus loin à filmer nudité na vraiment kibo mama na ye kibo mwasi na ye ezaki ma étalé na média on ba Joel Show ana bon Joel Show azana na Côte d'Ivoire fali amema ba Côte d'Ivoire nyonso te wa mema ba Côte d'Ivoire mutazaki normal azate tala kaka eloko to sambeli to lobi oui nzamba za munene malgré tout azata musu munene kolongwa soki ti wapi mais bazo swana na poto mundela za na manka po ayoka kalingala te mundele soka yoka ki lingala na yebi bino bande ko toko kende su poto te ata bo keso yo ko maka leader yemo basali ki bo soni moko Joel Show aya biso batozo na Kenya tanga aya to bi aero to komi na era vérité ozo comprendre tozo lo ba vérité aero to komi ma ba vérité Kenya monie aya zo landa biso to zana kitambo Kenya zuye une semaine ngana zwaki ndenge tosaki contrat finance ani une semaine bato balimbisanga meta on a vu na yoki goûter tosaki neka jour mo na ndam ati kelingao ebi yo babenga 400 komi na ba verre kwanza muno wawa ya mokusa partout na ebiso nazo kwanza koleka les singes nazo kwanza na ba position boye donc bato bazo mona te boye azana microbe automatique yango moni nazolo bana bandeko nyonso soko moni mwasi akomi ko mi filmer azola kisa bonzoto na ye c'est que atuli na niveau moko oyo akomi ko luka yesi ko eloko ni esala alinga sa ela kombo maza dangereuse momi wana azana na éviter ndenga ke na poto soki ba docteur wana bako aussi se microbe wana azana mauvais microbe na ebicho na bika tuna kendi ndenga zana ndenga kwanza na biyebiso na bika azona ba ye malamu ya Joel Show akiparate oza la fazer oza la porter oza yoga yaga na monyanya et puis so azaka na molimo moko ya soif yango moni amemi bino tina ko filmer azana molimo ya soif pa soka meli drogue amela ata ozo le kanon na baba mona bengi oya mais ezaki ndoki ya famille na ba babi yoga koko na ba pa zaki bon ngama na oyeba te ngana betole okoko na banga za bongo maman abota ye mo Joel Show te ko mona ete maman abota Joel Show yoka babima na leki na ye siko tango balandi bango ba yeko bota mona mo mutu mune kala bando benga kisimbe balandi bango bakima na ileki na ye abota yango moni malédiction eye transmettre na nzoto ya momi wana kotanga ka yete wana za liboma azana microbe na ebite so ba obenga ngo omoni ye apo esila fois que na usine basaka microscope basali eka neti microbe aleki mbala moko po boyeke sila te bato balanda ba film wana te eza ndenge na ye azana microbe bato nyonso bozolia kolia bombo me lia bombo na chasser kolia bombo ka bongo te aza dangereuse mona mwasi wana
Espace La Boyomèse, ainsi que le directeur David Tongina Motema ya Maman Davros que je salue en passant aussi. Ce mot maman, je crois que dans le Kawana, ainsi que ya Willy Moucheni, l'unique l'international code mondial. Je vous salue aussi. Autant moi ma solo belé combo bela concernant Jiben Piana, porteur Yarumba, Tozana Kofi Olomide que je salue les grands mopa au Sangambeli. En tout cas vraiment la chanson que maman si a fait là, en tout cas vraiment ça bien. Chubangambeli, les grands mopa vraiment coup de chapeau à toi, les grands mopa au et là on est Kofi Olomide côté la bayuma tante biso ba petit no toza. So guerre bandi guerre ezali osangisi pe ba petit na yo totali ba yuma ana bango to bobo wa so apante to ko tirer ba tala ngana uti ba Kongo tala batu nyonso ba uti poto munani komone mobimba o bazara primo na mapango msweza na bandalia ndingo zo mona toza mais na uti na nga poto te muta fere gora kaka tala ndenge cameraman azawa pe azwa ba mibimba boyanga ye oyo zo mona o mona sulio na Congo na monde tozaka ngana président France mais président na biso Tshisekedi azana ngote eza ba nouveau modèle et puis sunga 47 donc yo so bobi somba ngo il faut voter ka payer du peuple tekami le président a payé soulio donc eza drôle mais siko na uti ba Congo tala mobali ya boya enga mobali lekinta banelingi okene pesa nga manike azelongi loko asipanje enga o malisha cité momi balumba sola parfait basola mais yazo lumba sola simandako na sola mutuki oyebi yango vraiment na oyeba te na oyeba vraiment te mais quand ndeko Fally balobaka clairement que Fally aleki depuis Wendo ti Rafiki Madjabou Rafiki donc Fally azali nickel contestable selo bango nde balobaka bon le blog na ekomaka na matoi na bino batu ya clan wenge batu ya Kofi Olomide na aussi ça to moni loko na Simeon isa génique na pesoka démonstration ça to ito komona nzemo moko enyaka bibi yaki et ça combien de mois elimwe plus de 4 mois 5 mois elimwe mais siko yo banda koloba depuis ba Luambo tilelo mais yebisanga nzembo nini ya Fally ya kala oyebetaka chaque jour bato bazo senga ngolo kwa banzembo ba Luambo bakufa na bango kala lokwa banzembo ya ba pepe kale bakufa te tozana nzembo na nzembole Fally asalaka banzembole babiloko moko ya lukutaka bongo ya fentaka baraka po ekosaka bana eumela yango te eza hygiénique moi 2 mois nzembo ebungi moi 2 mois mais œuvre pendant du papa chéri aloba œuvre on est différent asalaka ba œuvre eza lokola lelo na jibe asalaka ba chant œuvre tikalaka wera asalaka ba chant mais ba œuvre eza mingi te ba œuvre ezalaka ntango bazalaka na bafere ba œuvre mais oyo bazobeta mikolo mapapa na mapapa donc ko comparaka bato baosala ba œuvre te na bato baosala banzembole eza bato babiloko moko ezanga ntina yo nanga tokoyemba ngo eza ko arrestation de Kobo le renard yo banda momona ni azo frater ka fromage mais na onye sezo lobama na si tolanda kinde ko moko ya chronique Alexis Wetu comme ça na voice moko ninga za ko décrypter ici il faut ko beta lisolo ya Fally na ba faisabilité azo ko loba clairement que Kofi abeta na Bercy Wera abeta Bercy abeta ba Zénith va pas chéra beta ba Olympia et waze kwa mukwa bongo Olympia na ye ezala meilleur Olympia et décennie mais bazako azako loba clairement lobi ke na bango tout ba beta wana muta beti basal koleka Fally azate parce que Fally il faut aussi préciser Fally a sali 3 dates n'est-ce pas il y a 25 jours abeti 3 arènes différents en France à Belgique et puis London mais bango bakeyi balobi clairement que muta leki Fally azate oni muto ayebisaki yo ana wazolo baza zoba na bazoba nyonso les premières bazoba ayebi histoire te na Congo na biso okeso bako comparer on a ba okeso nyonso de trier majesty etambola 4 continents est-ce qu'abeti li solon bango nde babeta koleka même Michael Jackson enga ye koyeba bato firi bazaka mayine tala bazoba makambo bazobeta bazo compter ba wera trier majesty 4 continents bato bazolandanga bakota bakoyeba oyoki li solo ya Fally wana na 4 continents siko yebisanga Fally atambola 4 continents abeti ba concert ya danser na basali ya danser ayebi histoire te
kala biso salo toyebaka ezalaka Zénith na Olympia à part Zénith na Olympia eloko eleki eza te bango basalaka nani na bango série na bango eza lokola ba Maradona ba joueur na biso ya kalo ba Roi Pelé babandeki kotia babi ebele po orge ezalaka te atelemine na gardien azosolola soki kaka bale ye tout atie po balua ezalaki te série ya kala bato babeta ya kala baleki ya sika na kikalabilité ya sikoyo mpe kisikoyo ye na makambo mpe edevelope baye kobeta ya sika me ata ozobeta me bato ya kala si bazalaki ebi nde tosala na émission tofandi ya bato ekala mpe basala deja émission bavanda oyebi yango sikoyo faut réfléchir mpo na kobeta nga nde muta liboso nga nde muta liboso nga nde muta liboso muta liboso nani aza te oyo analeki bango yebisanga Michael Jackson abetane basala ebele te asalani mpe babiloko ebele te yebisanga sikoyo nde fali aleki ye na basala ndenge maître Kim sabetaka leki parce que tobeta makambo ba stade fallait tango tobeta makambo ba stade ozosala analyse presque tout yoka na biso défaut ya orchestre ya fali aza na batente mingi na badinosaure batente baleki na bashabo te mpo na nini yes ava beta concert ezalaka na impact tokobeta yebisanga soki nini arena soki nini arena soki nani arena concert nango lukango na YouTube ezaka mwa moke succès ya concert nango eza concert eza tango ozocite bango lelo nayebisa meme ye moko fali ndeko na biso fali concert ezalaka boye omoni ndenge oyembaka banzembo ne ya barapere wana babibi bato bayoka yango na ba CD baza na posa bayoka yo a live batala soki yo yembela bango ndenge oyembaka na CD mais yo sikoyo nano prouva ngo te nano sala ngo te ebike ndeko na biso fali awite kozwa meilleur trophée ya live oyebi yango oui est-ce que yo oza sir oza journaliste yebisa biso fali akozwa trophée ya live effectivement na koyeba te oyeba mabe moko bino bolingi koloba vérité te omoni sikoyo mboka na biso eza pirate donc so batie yo place il fallait mutu asenge batia ye bokotia ye te bozotia mutu ebi na orchestre wana bango basinyana na bango baza na bango mpiaka ekani beta kopi na kani pesa mbongo na beta na kani monde beta te biso toza bata business fere alandaka bato te fere ayembaka osombi otali te abimisaka bambongo na ye te akotaka bikota kota te azalaka te mpe lelo ifo yebaka lelo bato fo babetelaka fere maboko so tozali na musicien lokola fere tembe miziki na biso ekufi rumba ekufi mpo bamiziki oyo bandeko na biso bafali babeta eya kobundisa rumba na biso kala yo mpenza ozali na bare okoyoka mpenza mama simba tata tata simba boro oyo mwana oyo kwanza ezalaka te ezalaka na bana mike mais lelo ekoma banani baye nango mpo babundisa rumba na biso kisalibilité banani baye nango papa bato ebele napesaka bango toyebisaki bino afa bakenda bomoni sor na bango bulo basali bato ebele baza koto ya fali basungaka ye te baya kobakisaka lolendo baye atie esu fiere nzoka baosunga lider te fali omoni 2024 nabetolo lisolo ya suka nanu pardon oyebi Lita Bembo oyoka ye Lita Bembo amenasa meme bapapa Wemba amenasa bookese nyonso na Congo kolo kwanga na nzemo ando yimba Yuda amenasa meme Luambo Makiadi babi mwana ye na moto asuka musique ekufa poni azaki faux chanteur ayebaki musique te mazaki na chance na batu balinga ye ndenge moko lelo toomona ndeko na biso fali ayebi musique te mais aza na chance ya ba petit voyou moko bata ba 14 ans ba 16 ans ba dinosaure ba ictosaure batu mo bazaka bilongiro kwa ba tourner film ya Terminator ya Commando bango nde bazaka ba fanatique na ye omona bazo puye na mabe fa ba te leader nzembo biso to yedo leader yemba pena to yoka nde biso to tika affaire to bi faire yo mo aussi sa biso to lobate ayembi bobi oui muto azo travailler lelo ba travailler akate komaka abade bakayogo ya babeta nzembo moko na kane wito leka ba musicien to bayemba ya yemba te akotia voix te voix ezate photo lobaka na batu vérité donc soki muto aye kopesa information ya bongo ayebi te o fali banda balua banani bazali baleki mais triema jesi ayebi histoire wana ti lelo na monde bato baleki bango bazate vraiment nous chutons déjà tozokende mukie biso bagaulois na bagaulois tozowelela eloko te
biso tozo landa ndenge makambo na biso ezekeli toza na concurrence et l'autre côté oko comparer Fally na Ferry mukolo moko te so lingo comparer bango banda ko comparer bango na bachamp Chalelo soko za journaliste bo sangisa ta 5 bo che Fally mupanzi bo che Ferry mupanzi bo pesi micro bibo nzembo ya Papa Wemba Fally bandango bo pesi na titre bo mona bo luka bato ebele ba kende seni pepe bino si bo zwana ngambo bakangi bino ba journaliste na plateau 20 na 20 bo bomi musicien na cha Bro sakane siko Ferry akobeta tout siko ye wana nete zakana ba jouer soko che Messi na 11 akobeta o che na 10 akobeta o che na 7 akobeta o che na 8 donc elle a que meilleur joueur meilleur azara meilleur o che joueur na biso abano ye mweni abando cha babia to bando baza fouter président alba che na Léopard to che na Léopard abeta amona na tata engaye makambo eza misiki merci na bagoloa bato nyonso bolinga bonne musique en tout cas merci ba isora ya lukuta pa na ngele kakate lelo na bagi mikolo ko to komi 2024 so to zana émission ko finga eza émission mobimba ya ko finga mais émission na yebisa bango ndenge histoire eza na ko yisa bango na ko finga te parce na komo finga na mo déjà bakena suka to komi 2024 tala siko ba retard ndeko na yo ozo kumisa Fally ayo to beta sur plus de 4 concerts là ça ta image mo exact donc avant beta ezana succès après ko beta succès exact adomone lo ko sala déjà tozo kimana leader mobimba vandi sa solo zino to moni ni are na bosa ni sentir azo luka sentir asibi pantolo ko Zimbabwe sentir exact azo comprendre te a o sala ni Tozo chité déjà mais tozo na question moko ya curiosité à Soukato mais qu'un peu kutuna par rapport à moi makamwa mike utaki kolobama et dernièrement quant à moi je salue déjà J4 Trans avec mon ami Jackie Tumba depuis quelque part Papa na Owen et Wisdom je vous salue aussi hein. On peut jamais parler de la musique congolaise sans pourtant saluer Cédric Moussimo on a habité na Obengayo mais je t'aime tellement très bien mon ami je vous salue aussi. Et Fiston et Finda depuis quelque part, espace la boyomèse, espace la boyomèse, priorité nabiso, hein, on a priorité nabiso, na papa nabiso David Tongina, poto to chité, question souka, les amours bouillis. Et il y a Laurent Sokoko, à proche ya Kofi Olomide, to la nègre va sortir médiatique naé vis-à-vis à papa chéri Jibin Piana. Ou meka koza moi ba propos onen. Te ba vérité comme bimat. Oyebi que te na peso secret lelo. Oui, que vous allez nous caisser à Fally, vous avez coupé, vous avez vu un jour, quand vous avez milliers, vous manquez. Vous avez balukidayo, vous fingi. Batu ba mikolo nyonso balanda ba komi ko timbela et puis souya autorisant. Akotala ka lo ba kitoko, c'est pas yé kitoko c'est ça ko dona ya bosana lingala. Vous comprenez? Yango moni ya Laurent Sokoko abi kuna ba finga kabado ba sala société mobima bi finga logi. Bako finga ngai malamu nazala pa ya mopao po soki lelo to mona moni lelo bato ba comparater lelo so to mona Fally photo mona akofi po muta bimisela biso yi mais ya boya kana bato na so boya ngotongo midi pokwa bato ne ba boya po ba biso ate Fally azayine na bakibinda nko yao tuna pacho ko yebiso ayebana kate azobina yango mona ka dance ne mingi za luketu po wuta no kesa bambunda akanga episu rythme nezanga ate ndenge tikiti tikiti ndende tikiti oyoka biloko nenyoso batikiti azana rythme swede alatango yango azana ngo siko mutu aye po alongola ye yango quartier la teye ebike na obetolo lisolo mukolo soleil tenani ezaki nene eliki tudi moni batona baye bate eliki tudi mutaya na Fally tanga yaka na epa Kofi asalaka test ayembi akokate mena kobina tanga bini Fally abiwi Kofi abiwi azala na il faut qu'on dimaka ba muto asali yo kolingaka kofingaka muto asali yo te ke abimisi yo na miso ya bato te lelo soki ozo comparer Fally na Ferry et o comparer Fally na Kofi c'est que mituna bino esala bien te po jamais Kofi akokoka na mokolo moko na Fally makambo Kofi asali Fally osala ngo tata mokolo moko alors aussi tozo kenenda ko chiter moi salutation na yo na 2 ou 3 personnes au bameki kolanda biso naza ko signaler bino bon mais un peu ko bokende ko s'abonner massivement na Trace RDC News na si boko za bemission kitoko banalise sportif pe bazali ya politique nyonso zawana to kende ko s'abonner wana une petite message na ba balandio après ba s'abonner o mais un peu ko pesa pe ba oya yo balinga ka mingi ba golwa mot d'ordre ya ko s'abonner na chaîne na biso ezali Trace RDC News
eza ya kala eza ya lelo te bayebi déjà ezongi nde mokolo nango alalaki akomprendaki nanu makambo te atikaki yango mwa vide sikoyo azongisi zolo zino tempo yango ezongaka na ligne message oyo nga na oloba na bato boye Léopard chaque année amonisaka bato pasi bato bayebaka histoire te nga nakangaka histoire edingo aleka na tevabi ye aza champion de Kinshasa lokola bopesa ye rien Léopard aokende musika te il faut pe bakonzi yango bayokaka tembe na koluka edingwe aza champion de Kinshasa abundi mingi asali pe catch araignée se pe Congo bopesa yo esengi bopesa ye aza mutu bopele ndako bobongisi ye bopesi ye vie ya bien po akomi déjà mokolo azongisi maloba na ye Léopard oyo bozomono baokende musika te bato baofinga nga babi oyo alobi aokende musika te premier match akende nil deuxième match akende sous 1-1 troisième match ake 0-0 alongwe tokopola te tokoganye te tokolongwaka abongo bayebaka te ntina babengaka joueur loko na pro ki pro na loko loko azali aza local mais aza na lokolo ekuba epuis so lokolo aza local ayebana te ntango akomi place ya bapro akoboma nzoto mpo mokili mobimba emona ye ke loko wana azobeta bapro akobeta ne kaka boye moki akimisi tala match alobi tozalaki nango na maboko mais moni trop de bapro fier makambo te mais soki baloko bazalaki entraîneur eyebi ke baentraîneur mpe na vie namona yango misi mokusukusu mpe bomekanga mpe entraîneur ya Léopard bozozwaka bato bozokasa bango babotama baza baentraîneur donc Léopard na vie oyo bato basalaki bavideo nasekaki bango fort Léopard 2-0 nga bi rien match kutu ya pete tozwaki donc Léopard toza na risque ebaluka edingwe makambo tu altroto de moda de matrabanga kapola odika peli aza jo bataza mayele pe sira de diamant vers les rois de Bikononozo grâce à paix Salah moi qui m'a neuf pembe chauffeur en zamba ça accident bah tout en âme jamais voyez carrément maga il a bien ba miso ba congolais nyoso to ya monde mobimba moya tout ezate tante Agnès moi na poto ya tongo tante Bernadette na leli batu nyoso ba landinga ba mbote na bino na lela bino fort bo pesa ba mbote oyo pe asepelite na makamu menga na yo ko na kofinga na monde mutaleki nga na kofinga na monde azate omoni nde na petit Zakre na bete boro mona ebite soko zongi susu oziba obi Zakre avandi nie azoko koloba esute famille bakwa na pesi mbote venguma na pesi mbote sali moko eza na Brazzaville senga ba leader nyonso ya Congo babando beta chez bakwa na Brazzaville wana doki eza pena lokola kinga kati kitoko mikolo eza koya ba musicien oyo bayebani te ba jeune tala il faut bobenga nga toza na potozi po tuna kata na bino Brazzaville bobeta banduli wana limero na nga ya sapato ezaka 46 obie 47 mais limero na nga ya telefone ezaka ya Willy Musheni 082 72 63 066. Je répète comme répétition. Il y a Willy Moucheni 082 72 63 066. Na pesi bino soko sepelite. Oh analyser bo benginga na yo betinga mba on akei. Soko moni mabeti na moko toke ne pa ke zate na yeka na koti prison to sambi na yo na bimi me mbanga et me tombera jamais. Mais toi cité déjà balobi que moi traîner Denis Lessi hein. Moi traîner Denis Lessi vraiment babi mikolo moi rassemblance on est comme ça là comme ko kana Denis Lessi bon na longo ina linete ya bandeko batala bandeko Denis Lessi mukolo moko ko kana nangate Denis Lessi na yebisa bino ke Denis Lessi le pasteur muyibi pasteur moko escroc abebisi makambo ya Nzambe ebiki apostilaki na lobaki akozwate azuite prophétie nanga akozwate tango ka Denis Lessi to komi 2024 bitsampa le bakisami ce soir akomi nango 4 na yebite yango moni na opesa information Denis Lessi mwanda eza bien nga na wuti mwanda yaka to kopelaka na biso ba makaya bukuna yo bulo ko sana na kisasa eza tout ki pasteur batimbela yo oyo koma député batimbeli yo oyo koma journaliste batimbeli yo nyonso ya yo eze simba te papa ko buka na te babi kala ingango kala technique yaka to kota mwanda mais face na yo ozana ma problème na biso tozana problème na Nzambe moyo ezwa ko kakawa place babituntu akosaka bato badindisa na tono asidi bato pe baondima so badindisa na tono asidi asidi ekotono na matoi na zoloko kufa bato badindisa yete kala banopa kola ba meka kona ba jaribu o ana mutesala ebongo na moi
il faut passer la Mouibi, passer la Lukuta, Assisi Bandimina Kobuka Bajeriko. Tozo qui est déjà na kochité, Tozo qui est déjà na fait, il y a tranche na biso. Je dis merci à Cornelia Douci du 20. Na pêche mbote vraiment si kozali. Maman Grace Lumingo depuis les États-Unis, je vous salue déjà. Et maman Paola Schengen, Mosakoli et Kilo Nakati à Londres. Tozo qui est déjà na kochité, Tozo vraiment. Nazo aussi ça prouve maman de maman, la maman des garçons. Hein, la maman des garçons aux États-Unis, proverbe na loba. Et l'engiambongo balia quand on a moi ça makango. Merci Nazasi Tokuta Nabino Mbalasima. Merci Nabino tout. Retrouvez-moi ici pour le déroulement de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. C'est Chris Bouanga, sur Trace RDC News. Je vous invite à vous abonner massivement et nous allons vivre ensemble ces moments inoubliables sur la chaîne Trace RDC News. Toro Zalabiso Nyonso na bandroit chaud ya Kinshasa. Toro savourer na bino ba match logo la Kaboza na Katia Stade. Alors pour ne rien rater, pour ne pas rater le côté, allez dans notre chaîne YouTube, s'abonnez-vous massivement. Trace RDC News. Et désormais, appelez-moi les big man de la presse congolaise. Et je vous remercie.